hein, ça permet que mais bon hôtel Gambo on a biso ozomona même donc bon tant les cas à mon conduit asa souverain pour un eza veni makina baro boyeba kana kombo bara ndunga yangwana je crois bien et ingénieur a balancer biso caméra tina bar wana ya ndunga yangwana barango ezaka wana et puis to ça vraiment Matoye yoki miswe moni ninga kolobezati otemeza temwe misale monani ninga kolobezati uti musika esasa tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali me Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. Quand on a mentionné que TV moko ba TV, na bi que vous a épelé na TV ba poste téléviseur na bino o besoin na édition na biso ya mokola lelo mama na ngai babi lelo penza putulu ezo mata makala ezo tikala. Yabiso Podcast TV et qui dit bon on a district ya Changu et dans la commune de Njili sur quartier 13. Bisiko wapi to ko sala nostalgie ya quartier 13. En tout cas ba na quartier 13 balela ki a trop babi original neni no koti Njili o beta ba 4 ba 5 ba 3 mais biso na 13 zo boxa biso. Pourquoi toza commune na suka to nini na esi bango te tel que mon vieux président Adolphe Ntimba babi moi na quartier 13 ya Tongo et puis moi na Mikili ya solo que je les sali à passant abi original ndeni ozo kota ba quartier tout maîtresse ozo tia biso kate yango ya biso podcast TV et tika ki simate et qui ti bon na quartier 13 pour na kozwa nostalgie et nazanga mon côté naza vraiment na toute l'équipe technique tel que mon vieux yango Arthur tel que chef de David à moi Sinzambe tel que Saint Touizana la femme à la caractère agréable et to suki ka bongo te toza vraiment na guide makasi na combo ya vieux longo tout là déjà tout de suite là beaucoup découvrir hier déjà et na rekota bongo te sans que na meka ko saluer mon boss babi mon boss Roni boss live que je les salue à passer papa Banebele papa social na saluer mon boss Yannick Malundama oumera ngwende na yo la bosani te ko saluer mama ni mama ndi yonde mama social mama ya Banebele Laura Chou babi moi soit mataka avion le roi mutazo ki Njili kimbate ke masina na saluer mama oumera et na bosani te ko saluer papi malasi oya mère Alice kuna na Genève na saluer bino en tout cas awa penza tous les bandeli à quartier 13 si vous voyez bien tous les prince ou bien prince ya Sekomaf yangoyo donc na ngambo wana kuna eza quartier 9 na ngambo toza eza quartier 13 donc 13 fena e bandeli na avenue au Makina je crois ba ressortissant sur le quartier 13 boyebi avenue au Makina bisiko wapi quartier 13 et bandeli et de l'autre côté kuna toza na quartier 6 toza na kati kuna te mais toza awa vraiment na quartier 13 où eza avenue Makina baro boyeba kana kombo bara ndunga yangwana je crois bien et ingénieur a balancer biso caméra tina bar wana ya ndunga yangwana barango ezaka wana et puis toza vraiment na avenue Makina bisiko wapi quartier 13 et bandeli et to kota na kati bo découvrir ba cimetière à 13 bo découvrir ba filindombe ba les parisiens bo découvrir ba biloko belé ba papa keto bo découvrir yangola tout de suite c'est bien moi votre humble servante Prudence Ngimbe la petite aux yeux bleus à la taille acceptable autrement dit original et na possibilité qu'on souhaiter ba joyeux anniversaire nanga chez mon petit prince Fabrice Luke Bakatanda. Et en tout cas, plein de bonnes choses, mon bébé. Oumela Nangwende Nayo. En tout cas, Bolandi Bisso juste après ma image. Merci beaucoup.
matoye yoki miso emoni linga kolobeza te tebeza ntango emisala emonani. Ouais, quand on a aussi Sabino, que toza na kati ya quartier 13 sur l'avenue Makina, totambola na guide makasi totokutane déjà na kombo ya Papa Longo. Ye penasa doyen ya makasi na kati ya quartier 13 et to redécouvrir ye et par rapport à la réponse na ye ce qui aza né na quartier 13 to aza le Vena. Et bishiko toza oyo eza place boyebaka bar ya ndunga ndunga bar ndunga ndunga ya ngoyo ndunga ndunga de tata na le pasteur Coutinho Fernando. Donc bar na bango ya ngoyo mais ils a lisusu te et tout ça vraiment la guide makasi ndé notre bana kombo ya Papa Longo. Bonjour Papa Longo. Bonjour. Oui, Papa Longo, yo ndoza guide makasi na kati ya quartier 13. Mais comme ko talisa na ba réalisateur na biso na ba téléspectateur na biso nyonso so ba fan na biso ya biso podcast TV to yebite est-ce que oza né na quartier 13 ou soit oza le Vena? Non, non, maman ko ba vérité. Naza le Vena. Oui, le Vena il y a âge à 10 ans. Oui, depuis quelle année? Depuis 1960. Depuis 1960, Papa Longo na kati ya mabele ya quartier 13. Donc il y a vraiment aza guide makasi o akotali sabiso nostalgie à quartier 13 pe babiloko ezalaka pe babiloko eza souté pe babiloko o yé. Voilà. Donc il y a vraiment aza mieux placé pour na ko tambu sabiso parce que ngape na yebi vraiment quartier 13 te mais yé muta yebi yango malamu mingi ko lekanga yende to tambula na ye jusqu'à ce que bana kini nyonso ba ressortissant nyonso ya njeli ba ressortissant nyonso ya quartier 13 donc découvrir 13 na bino au botika yango n'oubliez pas de vous abonner massivement vous abonner et ba édition na biso so s'appelle Sabino bozanga te commettre ba j'aime na bino tel que ba édition modèle nulle part ailleurs kaka na ya biso podcast TV. Yango to continuer bongo te sans que na saluer mon vieux Gauthier Massila na Paris. Mon vieux na saluer na musika, na saluer Alain Deyama, ya maman Emerance. Na saluer mon vieux Riva Ngimbi moi na pana matongo. Je les salue à passant et na bossante ko saluer Adios Kidimbu. Mon vieux oumena na ngwende na yo. Et mon vieux to tambo na biso pour que to boka ke, on ko expliquer biso mo ba site na quartier 13. Ouais, c'est ça. Qui va ressortir sur quartier 13 et faire plaire bango et tel que mon vieux président Adolphe. Président Adolphe Timba dans le quartier 13 à Tongo. C'est ça. Et oui. Merci beaucoup et à suivre. Tout est abonné. Tout bandera. osali ya kokama oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe ongana zwa bomo ya sekoelekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo bibisanga na molindi opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka lesi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofili nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni linga kolobeza te tebeza ntango emisala emonani linga kolobeza te outi mosika esasa tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te matoye yoki miso emoni linga kolobeza te tebeza ntango emisala emonani linga kolobeza te outi mosika esasa tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te Pe balabala mususu ezawa. Oui, balabala on habite babenga ngo kombo nini? Balabala kombo nango Mampika. No Diyangi. Voilà, Baba Diyangi. OK, Baba Diyangi. Mais tout le monde peut sous la police mo wana. Voilà, la police c'est quoi yo? Ils allaient entre qui fait na Diyangi. La police est dans la carte. Na bureau quartier. OK. Mutasha c'est ngo gouverneur Kimbuta. André Kimbuta, voilà. Et moi na. Ça peut ya kala to ya baka. Ah non, ça kala teza sika. Ah d'accord. Voilà. OK, merci beaucoup. OK. Wana kana continuité to za nango. OK.
tozosala ya nostalgie. ya papa keto tozokende pa papa keto ndenge omona yango ofilme yango ozomona. sikoyo namoni papa tozokontinue kaka koavance nayebi te tozokende sikoyo ti wapi boye sikoyo tozokende kotala bare ya papa keto oyo asala ya bibende oyo na presque ndeto nyonso tosengaka lisi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofili nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoyi eyoki miso emoni linga kolobesa te emeza ntango emisala emonani linga kolobesa te bare ya papa keto yango oyo pe à son âme bare na ye yango oyo bayebisi biso ke ekufa ezalaka lisu te me bana batikala alors toyebi te papa keto est ce que bare yango ndenge ekufa etikala nango kaka boye to ekóma na baactivité mosusu batia balocataire to ndenge ni mpo tomona mabelo ekoma tikala likambo ya famille toyebi te so baactivité nini bakosala donc toyebi kaka bare se esila esansu te. Ok, merci beaucoup. Nayebisi biso ke bara papa keto ekufa bana nde batikala kogere kande etikala kande bozomona wana. Ok, merci beaucoup. À part awa nebi te toko avancer sur wapi bon siko fo avancer siko tokota tokende babana munene na mettre pocket na la sabino babisiko mosusu oyo ezalaki na succès na kala tout ça. Ok, merci beaucoup. Donc kaka na domaine oyo toza nango ya nostalgie, ne zappez pas, restez et n'oubliez pas de vous abonner massivement. Vous s'abonner quand vous avez un bino, puisque l'édition est nulle part ailleurs. Merci beaucoup à suivre. Forever pray for my blessing, my way to begin cause the mingi. Ikolo na seko lekaba, ute bandi bisito binga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching the movie. So kina kanisi bola muna yo eleke la kangai. Osali ya kokamo odu wa give in exchange koma koyi misamai. Liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya seko eleke la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Ye bisolo kumu to pesa na polo. Nkolo bisanga na molini opesa lilobo epelisa mwinda. Komisa nzoto balabala mosusu eza awa tozokota deja nayebi te ndeti na balabala onini yango esepi balabala yango kombo nango nini balabala yango kombo nango ndembo eza na hôpital moko ya mokili mwinda tokende totala yango eza na balabala ndembo hôpital ya mokili mwinda. Voilà. Oui, je crois que tous les ressortissants ya quartier 13 bayebi oui, et puis tous les ressortissants ya Njili bayebi yango hôpital ezali liboso ekole yango ezali ndenge yango ekoma ebeba ebonga to ezaka ndenge ezalaka ezali bien eza bien ok Inga kolobeza te emeza ntango emisala emonani inga kolobeza te uti mosika esasa tokomi inga kolobeza te ya kolobeza te inga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tokuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever pray for my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandekisi tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living. eza na bapapa ebele bamama ebele babotama mpe awa je crois que maternité mpe eza est-ce oyeba hôpital yango eza depuis quelle année bon année nayebi te me umeli eza na expérience ezali ya bien
En tout cas, papa, il y a 13 babotama. Maman 13 babotama. Donc vraiment. Oui, donc hôpital de Maman Yangoyo. Bako ko pe babotama. Oh là là, c'est que vraiment ça hôpital. Il y a tant ma casse ndeto lo ba ndenge gilelo. Donc hôpital penet tant parce que tout le monde on na direction munene. Je sais pas direction ba benga ngo komboni. La direction venu ma case. Direction venu ma case. Donc ils a venu te direction. Il y a direction venu ma case. Direction a venu ma case. Ma case on est qui ni ma case ba lia ka ba note ka ma case. Ma case on est zalaki. Voilà justement na question posée ça très gens. Il y a cadre là que ma case aux Arodouma, on va faire ça comme on a. Ok. Donc, quand on ne zappez pas, dans le quartier 13, bon se manifester dans le quartier, il y a Bisso Podcast TV. Quand on a solo bas, donc tu peux découvrir ma case parce que babi oza venu il y a ma case. Voilà. Tu as habité ma case, on place ballon na ma case, ou tara awa, place ba teka ma case ezaka awa, tu place ba sala rango. Mais quand on a guide ma case, papa longo donc il na habito que nega to découvrir. Biso peut to y habiter. Binopé, ne branchez pas, ne changez pas. Donc, il restait toujours branché. Donc, ne zappez pas. Oui, donc, ne zappez pas surtout. Donc, puisque c'est long, on a découvert ma case, on est à Nini. Bon, on te fait long. Les ans de moi. Monde sikoyo tango zo ba afeni makazo parce que le pango azaki grand commerçant on est besoin na bana mikena ba 60 70 le pango nous sommes nene hein dans makazo ngwango on va passer comme makazo to ba lugati na presse c'est vrai ça makazo le pango na yeno so en tout cas mais quand on expliquer malamu balande biso ba comprendre je tombe le pas ma case combat moto donc combat mon patron azalika komune combat moto ma case on otozo kaka ma case diga ma case donc ma case ndeza na combat moto mais le pas donc nako na kati tozo ya pesa basala ma case pesa balona rango le pango ma case so na ngina bana yo boye dans le sort que soki mutu azali mwana ya 13 ayebi comment ma case te donc azali mwana 13 c'est un grand commerçant on va avoir un succès na 13 bango donc le pango za munene ti na presse to ba ko ta presse d'accord donc ba ressortissant nyonso ya quartier 13 le pango ma case je sais pas sur la bombe ta kufa ok merci beaucoup donc il te comme na direction ya ma case to na lupango ya papa Makazu tokutani pe justement na mwana ya papa Makazu. Bonjour maman. Maman kombo nani? Marie Makazu. OK, Marie Makazu. Donc direction to que direction ya veni Makazu donc bino nde ba Makazu yango. En tout cas, biso ko tokanti ki to so découvrir place balona na Makazu ou soit place ba tekarango ngona na yeba balona ngona ndenge nini. To mona rambo mozo ke za lupango ya papa Makazu. OK, en tout cas paix à son âme, la paix à l'âme de notre très cher papa Makazu. To moni mwana na ye maman Marie Makazu. To ebite est-ce que toujours Makazu c'est ba mapango ze belé mais ba la type sera oyo. Je sais pas pourquoi ka ba ina biso na oyo. Et puis pourquoi direction ya veni Makazu. Eza pona nini? Na ebite so que za pona nini. S'il vous plaît, est-ce que ne maman zolo babwe ekota to sela ka micro na oyo. Ah d'accord. OK, si qu'on a habité mais quand on contacte balance je suis à Bisso Podcast TV, babi direction avenue Makazu. Tout le monde m'a pas ngé belé mais ba na biso ka awa. Si qu'on to habité pona nini ka ba na biso awa. Papa zaki nani? Azon sa musala nini? Malai commerçant, zaki pe na ba pompe essence. OK. Zaki pe na aki na hôpital. OK. Na minute oyo nenga fina e. Toza siko na wenja Makazu na Pascal. Wenja Makazu na Pascal. Ape alaka wenja Makazu. Kwa ni wenja Makazu? Yemta sala kyango
eza ya biso ya bino bosala ngo botie bamesa bato baye koteka bafuta moko mpa na bino d'accord mais sikoyo bapompe essence na bino eza bakote nini pompe essence ezali na prince ekufa epuis nini lisusu awa atupe eza te kaka bato bafutela bandako oza na 25 porte na kati ya lupango awa ok oyo eza lupango na nga papa tikaki oh d'accord oyo ndatikelaki yo après bana mosusu mpe baza mpe na oyo ya bango ok merci beaucoup et je crois que baressortissant nyonso ya njeli baressortissant nyonso ya quartier 13 bino moko bosili kolanda nga kuna yebi te nga mpe nazaka na kati ya découverte ndenge bamosusu mpe bayebi te baza na kati ya découverte lelo mpe naye kodécouvrir ke direction moko aveni makazu ezalaka papa moko azalaki awa komexa makasi na kombo papa makazu bana na ye bamama marie makazu toye kodécouvrir bango lelo yango nazebisa bino ne zappez pas et n'oubliez pas de vous abonner massivement puisque baédition boye badécouverte boye nulle part eya kaka na ya biso podcast tv bana quartier 13 na posa bose manifester na kati ya chaîne bosabonner bolike boaimer surtout bocommenter bozanga kopartager te merci beaucoup maman ok malade merci beaucoup bye. Oui, le voilà et tozongi lisu na prince oyo ya Sekomaf donc na frontière oyo ekaboli quartier 13 na quartier 9 si vous voyez bien derrière moi eza 13 quartier 13 et liboso na nga de l'autre côté eza quartier 9 donc prince oyo bozomona oyo yango towutaki na début kuna na venia maki na bisika tozalaki yango oka eketi na prince ya eketi basekomaf boye sikoyo tozosala descente toke koyeba bisika oyo quartier 13 esukeli oyo ekaboli et dans frontière ya Kimbontieke na quartier 9 et puis na quartier 13 ok merci wana na koleka bongo te sans que na profiter ko saluer tout mantui l'ami amore babi umena na ngwende na yo mama leki ya bana matu na umena na ngwende na yo et na bosante ko saluer papa nono Mumbanza papa nono Mumbanza babi yonde motema ya mama Nadine na Londres donc bino nde bakolo agence Massa et Meriba babi soko ngosa la transfert d'argent otinda ozwa ngosa la transfert à bakoli otinda ozwa nil part ya kaka na matonge na victoire na immeuble Chimley donc bana kini bana mikili papa na poto nyonso oza na poto sala transfert d'argent ou transfert de colis donc nulle part ailleurs c'est immeuble Chimley kuna epa ya papa nono motema ya mama Nadine na Londres merci beaucoup et wana tozosala continuité kaka ya domaine ya nostalgie oyo toza nango et nalina saluer lisusu président Adolphe babi président Adolphe nazosaluer trop parce que yo noza mwana 13 à tongo et puis mwana poto ya tongo président Adolphe na saluer bisiko ozali na bosante ko saluer ma sœur bien aimée Denise Ngimbi bien sola mwana Londres à tongo na saluer bisiko ozali mama ya Gracia babi Graciana na saluer mon bébé umela na ngwende enfin avenir kumbi yango yangoyo kumbi yango tobeke tokoya bisika frontière donc bisika njili esuki Kimbontieke ebandi et puis de l'autre la nef kuna Sekomaf donc kumbi yango yangoyo bandako nyonso bomona de l'autre côté na mopanzi place nazolakisa boye étage oyo na gauche boye bandako nyonso eza njili quartier 13 njili sur l'avenue kumbi yango eza divisé boye donc bandako nyonso bozomona yango nde njili mais bandako nyonso bomona na droite na nga donc awa boye eza Kimbontieke donc frontière ya njili na Kimbontieke yangoyo et puis frontière ya quartier 13 na quartier 9 na mpanjo naza prince bozomona donc de l'autre côté quartier 9 et de l'autre côté quartier 13 et soki na ye na ngambo oyo nakatisi awa nde nakatisi boye nakomi na commune ya Kimbontieke je crois que toujours se comprendre na balandi na biso nyonso donc nde na ye na ngambo nde na traverser na ngambo oyo koto ekomi Kimbontieke
kuna etikali toujours quartier neuf na njili mais prince bozomona liboso kuna yango nde sekomaf donc so toafonce moke tokomi na sekomaf mais kuna toza te awa mpe place na ye toza awa te parce que ezaki déjà kimbantseki donc nostalgie na biso mpona lelo eza kaka ya njili na quartier 13 donc le roi nostalgie na biso eza kaka ya njili quartier 13 moyen totraverse kote oyo eza te donc nalingi kolakisa bino kaka oyo eza kimbantseki mais de l'autre côté eza na njili et tozokota na guide na biso papa longo nde ya koexplike biso malamu direction oyo tozokota papa longo sikoyo nde tokoti kumbi boye tozoki ntina direction nini ya biso ya monya oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso tokoti déjà na veni kumbi yango ndenge guide na biso alobi ke tozokende na direction ya maître croquet nde kuna tokeyeba ni nango tokodécouvrir kuna ni nango ya découverte tokokekuta nango kuna et puis toyeba no maître croquet ngo azalaki nani toyebi te azalaki maître judoka toyebi te azalaki maître boxeur toyebi te azalaki maître peintre maître nini tokeyebela ngo kuna tokoma sur le terrain et na bosani te kosalue Maman Brigitte qui te mona babi yonde mère à poids. Maman Brigitte qui te mona oumela na ngwende na yo. Et na bosanité ko saluer mon vieux Pichou Vakele. Mon vieux Ibrahim Makumbu na saluer bisiko zali. Mon vieux Ndongo Michuri. Ah vienanga na olela. Vienanga na olela vienanga Ndongo Michuri na olela. Na bosanité ko saluer mon vieux Ngwabi Mabaya. Mon vieux Ngwabi Mabaya babi yonde motema ya maman Rachel Kiwenge ume na ngwende na bino prudence ngimbale la bino ya trop quand bozo mona na mata boye na mata moi pema na mata bangomba donc juste pour nous faire play bino donc nostalgie na bino ya njili yango nostalgie na bino ya 13 yango nazo insister bo s'abonner bo partager bo liker bo aimer surtout bo commenter et au salabiso bien. Merci beaucoup. À suivre. Inga kolobezati temeza tengo misale monani inga kolobezati uti musika sasa tokomi inga kolobezati ya kolobezati inga kolobezati ya biso ya monya oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow potokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tokutinini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful for my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekama ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the come elengis like I'm watching the movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya se elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo bibisanga na molindi opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka lesi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima na domaine où tous on a une nostalgie sur quartier 13 nde guide na biso papa longa otako loba ke toza siko tozo ke na direction ya maître Croquet bisiko wapne sa bino et siko nde to yeba maître Croquet azaki nani maître Croquet azaki maître judoka maître boxeur to nani donc to découvrir déjà tout de suite là et pas ya guide na biso papa longa s'il vous plaît. Je crois bien que tobimi na direction ya maître Croquet yango otobaki frontière oyo de l'autre côté toza na commune ya Kimbantseke et de l'autre côté toza na commune ya Njili mais voilà direction yango ya maître Croquet yango yo
yango non alors ce que toza peut-être oyeba est-ce que direction ya maître croquet yango et ceux qui n'ont ka awato et continuer tina ngamba kimbantieke kuna bon direction ya maître croquet et ceux qui tina bakwanga bakwanga ndeza wapi bakwanga nde kimbantieke kuna na suka donc ketin donc direction ya maître croquet continue kimbantieke continue kimbantieke tina suka kuna ok siko balandi na biso y compris na biso moko toza peut-être oyeba maître kokanga zaki nani maître judoka ntango tosangaki indépendance bakanga liboso papa Kassavubu yende azaki premier président de la République bakangaki avant ntango tozosanga indépendance azalaki meneur de troupe yende avocat wana maître propre ye moto asambelaki biso mpona défendre bacongolais adéfendre bacongolais yango wana ase mongo bamonaki bon balokomo bakopesa ngo ka maître propre mpona souvenir sango so moto atundi mino explication sokoyebisa bango azalaki maître avocat ya biso ya RDC na Belgique. Na Belgique. Voilà, Azali Belge. Je crois bien qu'il y a Koufa. Ok. Chico, direction maître Kokongo, pour nous, on a commune Njili, et puis dans le quartier 13, et puis juste moi qui me battais. Pour nous, on a commune Moussou, Kana Chango. Je ne sais pas si tu as souple place, Moussou Ezali. Bon, on a invité. Avant comme on a un Njili, on a invité. Ok. Mais à l'époque, étant en direction maître Coquet, je crois bien que Zaki n'a noté. Ok. Direction Kaya Pamba. Ok. Ok. Et du coup, je ne sais pas si on connaît. Et ce qui combo est direction maître Coquet n'a Néni. Et ce qui en 1959. Ok, donc en 1959. Donc, Bamboula déjà les oui, plus de 60 ans. Voilà. Oui, plus de 60 ans. Donc, je crois bien, il y a Bisso Podcast TV ainsi que ressortissant Nyonso, Yanjili, pourquoi pas il y a Kinshasa, Binomo Bolanda, Ndenge guide Nabiso Makasi, Azo expliqué. En tout cas, je crois bien l'explication est exact claire. Bisso se comprendre que Netinga na eba na maître coquet, ngana eba ite nando kacha maître peintre. Soit maître judoka, soit maître nini. En Kazaka, avocat belge, a défendu qui Congo à l'époque. OK, merci beaucoup et je sais que tu continues pour la nostalgie à cimetière à 13 et puis tu as une école bâtie, il y a Kumbi pour que parce que dans ce monde déjà ça na ngambo Njili. Le roi a nostalgie à 13 donc tu comme on a tout accès bino école bâtie pendenge yango et comment maintenant continuer bon côté sans qu'il n'a passé micro nanga et pas journaliste makasi na kombo ya Shada Davita Mwasi Nzambe yepe ameka ko lobela ka ndenge ezalaka. Merci beaucoup. On a passé par Shada. Ah oui, salut à tous les chers abonnés. Yabiso Podcast TV. Balobi Podcast TV, c'est là toujours. Chaîne Ezakaka Moko Podcast TV. Et à moi, votre humble servante. Shada Diavita, autre maudit, moi Sinzambe. Et voilà, tous continuons toujours. Dans le domaine Nabiso, il y a nostalgie. On continue toujours dans le domaine de nostalgie. On a découvert et commune. Il y a 13 ans. Dès qu'on repousse à moi avant que na leka na repousse na pour na saluer na musika na saluer yemoko boss de boss live et si kozali na saluer na musika Yannick Manundama na saluer na musika et sans oublier à Thierry Lelo Balobi député solo ou na honorable ah oya mona ka $100 lokola papier génique et bongo wa plutôt na saluer babi Bobona Mayemba Mobile ya pembe na Paris, Alpha Bona Maemba Oumela na Yoseko na Seko, et sans oublier Aya Denis et Vadio ya Isba, na pesi binombo te siko zali et sans oublier à Blaise, Balbia Blaise, Mukoko na Paris, na pesi mbote na musika, sans oublier à Mama Fifi Sieka na Paris, et sans oublier à Original Balobi et Moko la taille acceptable, hein? Entre maudit original, la petite aux yeux bleus, et sans oublier à toute mon équipe technique, et sans oublier au ingénieur Azakina Sima Caméra, la personne ingénieur Kofi, sans oublier à maman Chantal Mafera, hein? Maman oh à l'équipe à maman tout maman chérie Chantal Mafera na personne na musika, et sans oublier la personne na papa Merlin Nyonko. Motonzambe, papa Merlin Nyoko Motonzambe, na salué na musika et na salué le sous Joël Kalala,
famille oyo nyonso papa dans famille nyonso ya Joël Kala la pesi bino bambote sika bozali et sans oublier na pesi mbote na mama Tantine hein balobi mwasa mapondeli bolongani na ye papa José na saluer na musika esika ozali et na saluer na musika Fallon Mayo Kombo na saluer Fallon Mayo Kimbo na London motema ya Jukinga esika ozali na saluer na musika et tozo koba toujours tozo continuer pour la découvrir cimetière ya 13 de tozo poussana tozo kende pour que to découvrir cimetière à 13 et on se retrouve après les images. Ozaka na kata kumbi siko to komi na école Baki yango yo ils appellent école kala je crois ba ressortissant nyonso ya quartier 13 et ba ressortissant Njili boyebi école Baki yango yo et tozo afoncer mukie ti na église kuna émissioni ona Luanda to benga église ayeba yango wana kuna donc tozo koma pe wana to mona ngo et puis tozo wana direction maître Croquet pona ko kotala ba filindo ndenge koma kotala ba les parisiens ndenge koma et ainsi que ba cimetière à 13 tokomi na église yango ya CBFC ya Kumbi yango yo toujours tozaka na 13 na quartier 13 ndeka na lobaki bandako eza ngambo kimbatike donc tolobela ngo te tolobela toujours biloko eza na Njili na quartier 13 tomoni église ya CBFC o tobenga na Luanda église ya Yeba donc yango yo missioni eza pe église ya Kala o botika yango je crois qu'ils ont démiré dans kitoko ouais papa église style lo basambelaka makasi oui donc yango yo ba missionnaire l'église ba manyanga eza ba Kongo OK donc missionnaire yango yo et tozonga na biso la direction maître Croquet hein voilà poto ke mona ba bar wana pe oui ba filindombe ba les parisiens oui ainsi de suite peut-être la cimetière OK merci beaucoup et on en a profité sous ko saluer président de Goum balobi ayo yango yo mon président Oumela na ngwende na yo yango yo président de Goum et na bosante ko saluer mon vieux Alberto Oles na saluer na mosika na saluer Noko Pis Kindudi na saluer na mosika na bosante ko saluer Pascal Tampico mon vieux Pascal Tampico Oumela na ngwende na yo na bosante ko saluer mon vieux Debs Mukelenge babi yonde makambo mon vieux Debs Mukelenge Oumela na ngwende na yo et pourquoi pas mon vieux Claude Diamantino Oumela na ngwende na yo mon vieux ya yo angoyo et pourquoi pas Noko Toussaint Kabwiku grand mécano na Sten Oumela na ngwende na yo et na bosani lisusu te ko saluer Inosa Mabundu mon vieux Inosa Mabundu Oumela na ngwende na yo pourquoi pas Andrick Mawete na saluer bino na musika balobi bino nde ba membre ya solo ya Sejoda en tout cas ba membre nyonso ya Sejoda kuna na kati ya France na saluer bino na musika ba membre Sejoda bo Oumela na ngwende na bino merci beaucoup ya biso ya ngonya oyo eza biso na biso suka ya makambo eliki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso ouais tozongi su na direction maître Croquet yango oyo tozongi susu tozo afoncer vers bar ya Filindombe bar les parisiens
Oui, et puis ainsi de suite, quand il y a nostalgie, Moussoussou, si on a mis ça, il y a quartier 13, il y a un koto. Et ça a mis un koto, qui est les Parisiens, qui est Filindombe, et puis la direction, c'est au but qui t'a massé, qui est à Saint-Martin. Église à Saint-Martin, école à Saint-Martin, c'est ça. Oui, mais comme à Kounate, puisque tu as un domaine de nostalgie à quartier 13. Donc, Nini, Saint-Martin, ils sont dans le quartier 6. Ils sont dans le quartier 6. Ok. Donc, Saint-Martin, c'est dans le quartier 6. Et Kounate au Komate. Voilà. Direction toujours Yango Kaka. Surtout Kiti, Saint-Martin, Zakuna. Mais le roi de quoi? Si quand on commune à Baria, Filindombe, si vous voyez bien, derrière moi, il y a écrit bien Filindombe. Donc, Barango, il fonctionne en et ça, Barmobo, et c'est la succès Makasi. Barmobo, et Yebani Makasi. Donc, il y a un Filindombe. Jusqu'à maintenant, ça a toujours évolué na bar naie. Et na zapeka nga morote, na zapesuna mon vieux de Kati, journaliste Makasi, mon vieux attire yango, il pas linga pesa mela, il pas linga loba, et a pesa pe ba mote, et pas ba oya yé, ka nenge zalaka, wana zo tika micro, et pas ya mon vieux attire yango guide Makasi Anjili. Merci la fille aux yeux bleus. La taille électrique et la taille acceptable. En tout cas, comme on a dit, en tout cas, les Kamabos, ça sali en tout cas, pour tout ça, comme nostalgie, il y a quartier 4, quartier 3, tout ça, à 7, mais 13, tout comme agité. Donc, comme il y a 13, tout ça, place, il y a ambiance à 13, Simbami. Oh, bana 13 nyos, oh, bazana gisasa, oh, baza par-ci, par-là. Bayebi que non, ceux qui a commune à 13, à commune à Gisasa, à commune à Angile, à commune à 13, à l'équipe à Ouate, en tout cas, à commune qui s'est saté. On n'a jamais la composant à copier ça. Moi, à 13, hein, on à Paris, Bess Batoufouini, Namwasi Nancy Gilebo, Nancy, tout ça, pas s'aimer qui n'a eu. Hein, tout ça, à 13 awa, et pas à Blaise à Saro Sakana, et pas à Blaise à Mela, Yango Toza Awa, Blaise Batoufouini. Au moni filindo menayo oni babar na yo awa pa ba pauvre adida kufa mais paix à son âme pas ba dida na sima awa et comment paix bar moko munene pas ba dida awa ambiance lo lero surtout ezalaka mais adida tika biso en tout cas Nancy Batoufeni moi si ya Blaise pas ces mecs na yo na rozan ko pesa la petite Madité la race brésilienne hein. La future Miss du Paris. En tout cas, Mbambote à Mingi, sans oublier Achille Yango, on a à Paris. Hein? Dans la place où il y a Achille Yango, Yango, tu peux en tout cas. Sur les nouveaux Parisiens, quand il la photo à Kala. Yango, il faut s'abonner, belé, pour la beauté là. La place, nous, surtout, quand la biso, oh, tête, l'unique place boyée. Pour l'unique place boyée. Bon, liker, belé, bon, aimer, belé. Bon s'abonner, bon commenter, bon partager, bon par-ci par-là pour le bon monde. Bah, na bino yangwana. Na ko na teba na Londres, hein? Morgan Matundu, ya Morgan tala yo yango. Ba quartier 13 ozako ya yango yo. Héritier Lubamba, hein? Ngapela la bosanité ko saluer bana bazana poto bana quartier 13 tel que maman Céline na saluer bisiko zali babi na ndembo lipo na bino na ndembo na kwa wana Filindombe yango tokepe na les Parisiens bisika fête ya maman Niclette ezalaki maman Niclette na Paris na saluer yo
et maman Célène Salio à Paris, et pourquoi pas Aurélie et Alphine Malembe, et puis nous sommes à Ndembo, na Salio Bissika Bozal. Il y a solo vraiment un moto boss, nous veut dire là. Il y a un master. Nous veut dire là. Papa chéri. Nous veut dire là, voilà. Raphaël Louvedi là. C'est Raphaël Louvedi là. Le grand docteur Nakata Paris. Il y a un moment boss abonné, belé. Esengo na ngai libela moninga na ngai motima matoye yoki miso emoni mingi kolobeza te emeza ntango emisala emonani mingi kolobeza te ti mosika esasa tokomi mingi kolobeza te ya kolobeza te mingi kolobeza te matoye yoki miso emoni mingi kolobeza te emeza ntango emisala emonani mingi kolobeza te ti mosika esasa tokomi mingi kolobeza te ya kolobeza te mingi kolobeza te Oh, vous avez une salle de fête, telle que collation, il y a ma sœur Niclette à Paris, que je l'ai salué à passant, et les gars Awa. Parce qu'elle n'a participé à ma fête, il y a collation, et les gars chez le Parisien Awa. Mais les Parisiens, tout le monde a le papa n'existe pas, parce que le monde a maison, on dit que fonctionne. Quand ça peut fonctionner? Non, les Parisiens ont tout ça. La tête à on a fait. Faut le faire tout ça. La tête à on a mis tout ça. On a fait non, c'est une communauté. À chaque activité, on donne là. Les Parisiens, ils ont qui barrent. Les Parisiens, ils ont qui barrent. On a la crèche. Barre de la crèche, le Parisien. Mais à tout ça, Ok, merci beaucoup. Voilà, c'est trop pour que tu cimetière il y a 13 ici dans la Bakunda, mon grand père Ngimbi, le cimetière il y a 13. Et que mon on peut se dire cimetière on peut moninga na ngai motima matoye yoki miso emoni mingi kolobeza te emeza ntango emisala emonani mingi kolobeza te ti mosika esasa tokomi mingi kolobeza te ya kolobeza te mingi kolobeza te matoye yoki miso emoni mingi kolobeza te emeza ntango emisala emonani mingi kolobeza te ti mosika esasa tokomi mingi kolobeza te ya kolobeza te mingi kolobeza te matoye yoki miso emoni mingi kolobeza te emeza ntango emisala emonani mingi kolobeza tobandi cimetière ya 13 bandi déjà tobandi cimetière ya 13 oyo bandako nyonso oyo ozomona tozoke tobandi cimetière ya 13 ndenge ezalaki na kala lelo kongo bandako oyo nyonso bandawa nazo yaka omoni cimetière ya 13 cimetière ya 13 ebandaki awa ozoka oyo nyonso lowo nyonso tu tina terrain cimetière na cimetière ozomona ouais les voilà et tokomi bongo siko na cimetière à 13 nzoka cimetière à 13 on appelle na yeba na ngate na moni oka papa yebisi biso ke cimetière à 13 yango oyo
Je crois bien papa yo mo expliquer malamu que bandeli nde awa et bandeli nde awa tout au terrain nyonso olo wana nyonso ezali si terrain pesa terrain pesa cimetière batonga bandako batonga terrain tikala fit o batonga bandako nyonso ça cimetière donc terrain batiki pour la cimetière on bandeli nde awa na étage donc cimetière bandeli awa donc na se aba mikuwa bato ezali. Ok. En tout cas, mon grand-père, Jérôme Ngimbi Lola, paix à son âme, il n'est pas condamné dans le cimetière à 13 ans. Voilà. Aza awa na sia mabele oyo. Parce que bon na bandako nyonso ndeka papa uchi koloba, bandako nyonso bozomona tina terrain, ndengo ezaki cimetière. Donc ici ka bakunda bat melelo tane koma. Donc ata trace moko kuto ezate. Ozo la cheke siko ezaka cimetière. Donc o nyonso tozaka kata cimetière. Donc muto ayebi to mona ka tona balamala moko boye. Ndako lupangu mais or que tozane ne tosika cimetière à 13 ezalaka. Donc ba mikuwa et ba défait papa, ba défait maman, donc ba koko awa penya na sia mabele o. Siko na ebite que so ba biba chumu la pena tina si ba omona biba mikuwa. Amona ti. Et c'est que pour te yoka ki muku et comment c'est le mois nyonso. Vu que ba c'est ba construction, ba longola ki nyonso. Donc ton ba ça ba construction nde ba ne ko mona ba mikuwa. Voilà, ndeki to sokebo. Nyonso cimetière. Oh nyonso. Quand ba seli ba construction c'est nde ba construire te. So ba chumu ba mona mikuwa. Bon, neti na terrain en tout cas bike muku etikalaka musuni ne mutelongwaka basuki bamini bamiku etikala voilà ba chumula ba mona ngo ba chumula ka distance à 1 mètre bamiku ebimi ok voilà siko ti batonga boye leta muta pesa njela batonga oui leta muta pesa permission ke batonga bon siko pona bandeko oyo bandeko bakufa neti biso grand père azan sawa baloba siko nini parce que mémoire na mwenye kendaka boye ebungaka bongo l'état permettant na ekendeka ndengo c'est ça. Est-ce que ça va habiter ba déclarer quitter rien ba déclarer bandeko bazawa jamais ba déclarer quitter bandima na ba ça na ça mon ndengo na tango le tasa ju mokaru na ye et salami après 50 ans cimetière bon mais tant yo yé na quartier 13 na âge à 10 ans je sais pas exactement déjà cimetière c'est ba créer en auto non voilà justement tango biso koti na 1960 naza kokunda bato na misu na ngai babi bakutango cimetière nyonso tandi mosu oyo moni bo oyo tout cimetière wana 1960 déjà ezala cimetière wana etondi te non wana nano etondi te baza kokunda bato na misu na ngai oyo nyonso moni bo cimetière. Ok. Chico, quand est-ce que yango ezal sous cimetière tenaneni? Bon, selon le dirait, je crois 50 ans donc et tu vas sous nanité. Oh nous sommes espace particulier sur terrain. Parce que monsieur de botam to coûte le cimetière. Ah voilà. Yo gaga que terrain wana ezaka cimetière. Chico to ebité. Quand est-ce que balongola que au cimetière? Donc oh ezaki parce que monsieur de coûte ka terrain to coûte trace de l'autre côté. Or que tout le monde a un moko tant au cimetière et bah on a sauté mais etika la non ndengwana voilà mais puis je te coûte le quoi te coûte na centrale voilà ce que tu éviter quand est-ce que ba longole na ba tombo ba longo est-ce que ezaki na ba tombo te ba ndako nde ba salaka ba sali ba mutu mausolée oui zalaki mais ba buka ngoni ba buka na ba mausolée non tout ba buka tant que sombi parti à le pango zoga voilà pour na ba 80 déjà ba ko na suba tuté voilà OK zaki nzela bozo leka ba matiti vous ka penza ko ba tombo penza ko ba ba tombo ba ni mo de tout au katikuna au biboyo voilà oui dans ba 1980 wana mais ba tombo zaki na ngona ba mausolée zalaki d'après ba 82 OK siko tant ba bazo osomba mapango bazo osomba nde azu parti na il y a cimetière à longoli ba tombo abuki ba mausolée tout na ezaki na ordre nani pona ba buka ba tombo ba buka ba mausolée mais tango l'état tekli bango espace il y a cimetière tango yo sobi parti non soko mone cimetière au buki moni miku ona yo yebi ndinga ngona ngoko bo baza ko banga te ke ezaloka ba to bazo bafoué bango bon kuto na cimetière alimentaire parce que ma pango na ba notonga mais l'état super renouveler so binini ba ndo kunda soka bato basomaki bakokuna ozomona kuteza na sida tandis que ya kala ozomona oyo so cimetière to miku etikala sute bakro ezali nyonso tout
bapaza sikoyo na ngai natuna question moko papa, est ce que eza normal mpenza bisika oyo tobombi bandeko oyo bazongisi milimo epai ya kolo yawe bato moko boye baya babuka na bango yango batia bandako likolo? Bon, la loi na kotala bien, la loi eza permis te, eza permis te, mais bon otali ka mboka na biso ozomona même donc bon tant l'état aza mokonzi aza souverain pour un individu akoya te atonga ndako kota cimetière. Parce que c'est regrettable komona esika tobombi banzoto bagrand-père bagrande-mère et puis tobombi banzoto bandeko na biso mais lelo sans trace. Voilà. Donc bato baya asombi ndembe lelo tozomona na cimetière ya Kimbanze ke bato baosomba mosusu tokende mpe korendre visite na cimetière ya Kimbanze tomoni babarre de fer bazobenda baoteka bazobuka batombo bazotonga bandako. C'est regrettable en tout cas côté wana. En tout cas gouvernement ya mboka na biso en tout cas imeka pe ko bongisela biso côté wana soki bandeko na biso bapemi bapema na kimia bazala wana tamusu bato bakoya rendre visite tobota bana baya rendre visite epai ya bakoko na bango en tout cas ekozala bien mais ndeti boye sans trace que cimetière ezalaki sans trace ezalaki cimetière mwana kondima te. Oui, parce que biso tobotama tokuti bon c'est ça. Ok, en tout cas tozochite na biso déjà émission na biso vraiment ekomi nango na suka yango nakoleka bongo te sans que na passer na micro na nga epai ya journaliste Cynthia Touizana, la femme la fille à la caractère agréable yende ameka susu kolobela mokie et puis ameka boire mabanga na ye et na batu na ye et puis tozonga la guide na biso ya makasi na komba papa longo en tout cas guide na biso gentil ye pa meka kolobela mokie abwaka pe moi batu na ye. Merci beaucoup et wana na tiki nzela et pas ya cha Cynthia Touizana. Voilà, très chers abonnés de Yabiso Podcast. Donc, comme Yabiso précisément la souka, bientôt là, tu chuté déjà. Alors, vous zappez à nous mais ceux qui me suivent, c'est possible, vous s'abonner massivement, puis vous liker, vous continuer à aimer, et ça, la biso plaisir. Puis sans oublier, vous partager encore plus, puis ça, la biso bien. Alors, mes salutations à maman Lorachou, la patronne, à maman. Vanda Nangwende na je te love, il y a des gars qui lobaka. Alors mes salutations chez Livan Paola. Balobi chez Livan Paola, ne la pesi bambote chez Livan Paola. Je le répète encore chez Livan Paola. Je vous salue en passant sans oublier Bella Diallo Business Woman. Bella Diallo Business Woman. Business Woman Bella Diallo. La bangi on a musique Business Woman. Alors je salue encore en passant Sandra Koi, ma copa. Yonde ma copine, il y a des gars, ma copine à Kati Sandra Koi, ma copa. Nalela yo tellement je te love, il y a des gars qui sont là. Sans oublier Papa Merlin Moto Nanzambe. Papa Merlin Moto Nanzambe. Je pense que ma prière n'a eu contenu au salanga. Rose la fleur au Nazalaka, la femme de caractère agréable. Et ça l'a toujours plaisir, Papa Merlin Moto Nanzambe. Sans oublier Papa Arsène Chéri Moto Nanzambe. Ah, bah, dans un baébélé, Papa Arsène Chéri Moto Nanzambe. Je vous love aussi. Continuez de prier pour moi. Pour que Moussa Nabissé Kindaka, toujours formidable, toujours fantastique. Mes salutations à Joël Kalala et à toute la famille Owanjo. Joël Kalala, je vous salue en passant toute la famille Owanjo. Na Pesibi Nombote Bisika Bozali, sans oublier Maître Chokando Iggy. Malobi moi na KV na Switzerland ya tango Maître Chokando Iggy moi na KV na Switzerland ya tango na pesi bambo na l'élan fort na l'élan tellement na sûr qu'un jour to kutane sanga ba plaisir ya trop. Je salue encore Papa Gilles Mangumbu Nzondi ya solo na Londres. Papa Gilles Mangumbu Nzondi ya solo. Bientôt là ça sera mon mariage. Je pense que Papa Gilles aurait pas le baki Nzondi dans mariage n'a pas un plaisir. N'allez-le tellement. Sans oublier le président Adolphe Timba. Moi n'importe. Président Adolphe Timba. Moi n'importe ya tango moi n'importe. Je vous love énormément président. Comme bon l'équipe de ma casse, on a eu qu'un président directement dans l'équipe.
nalengi balabo kotaka président Adolphe Timba mwana poto ya tongo na ya bino fort. Alors bon continue toujours quand la brancher d'un peu là to chiter déjà na zongi si micro pa na yemoko l'original de femme, la petite aux yeux bleus na benga kaye original maman de maman. Je te love merci tellement. merci beaucoup Wanezaki, la femme a la caractère agréable, hein? Quand debino bomoni donc nyo c'est ezaka agréable et toko le kabongo te sans que to zung micro et pas guide na biso ya makasi ye pesa na mwa batu na ye abwaka apesila quand de babi président Dolphe Timba babi mwana quartier 13 à Tongo yonde makambu papa social papa ya banebele umela na ngwende na yo et wana nazongi si maloba pa guide na biso. Bon, en tout cas merci merci pour l'émission yo ndenge to tamboli félicitations nzamba pambola bino vraiment amen eko babuna ko koba alors nazana minga ko lobate ba oyo nga baza kuna tout d'abord na saluer petit Modama petit a confiance Modama mudemo ngai deuxième mutuna beau frère ngai Atos na maman Chantal na mwana bango Glody Glody yo moko père na yo longo na kin ko bo sanate vraiment nazana minga ko lobate vraiment na sepeli na émission yo ndenge to sali félicitations nzamba kumisama merci. Ok, merci beaucoup et on te comme na suka na zone ça micro pa ya guide na biso makasi ya njili na kombo veyango patata e pasa na moi 2 personnes 3 ko bwaka pona ko saluer. Bon émission comme na on suka to sepeli mingi ndenge to tamboli na vie na biso. En tout cas, tout le temps, il bien à 13. Quand tu as une explication, viens qui toque. Après, c'est qui toque. Tu commences à payer à 13 mois, mon boulot, mais le coup, la monnaie présente, ça vient. Ah, bon, tu as pépélé. En tout cas, bien, félicitations. Donc, ceux qui s'attendent à l'émission, ça repère sa mbote na Salvian Kenge, maman na Mia, moi, c'est Steven. En tout cas, les bottes, on a bien surtout la petite beauté. La bosse a été Gio, les petits Gio. Maman, moi, il y a Jenny Moussanji. En tout cas, tu bosses les pédinaux, tu peux essayer de monter partout. Monsieur comme Nasuka, on a terrain, il y a Vedruna, terrain à 13. Vous passez tout le monde à Haïti, en face de l'Oueza. Parce que la régie de Zoa, toujours quand tu as cimetière. Bon, s'abonner massivement, on a toujours l'émission de Bisso. Et ça, bon liker, bon commenter, bon aimer. La zone de micro et pas, il y a la petite. Merci na ba nyonso o bozo ki libisu suli baku malamu ya kolanda biso na édition na biso ya mokolo na kati ya biso podcast TV. En tout cas nzamba lola azala na bino nde na messana kolobila toujours bozanga ki misala o salate mais bo préférer ko tika ngo bo disposer temps na bino pona kolanda édition na biso ya lelo. En tout cas yango na koleka bongote sans que na remercier bino na remercier lisusu mon boss live mon boss Roni ou na ngwende na yo na bossanité ko remercier mon boss Yannick Malundama. En tout cas ba merci beaucoup à trop na bossanité yepena so na bossani na memi ngambuti mama Laura Chou balobi yonde makambu mama ni mama ya bana umela na ngwende na yo. En tout cas merci beaucoup na temps au pesa ki biso et na bossanité ko remercier mon vieux papi Malasi o ya mère Alice na Genève. Mon vieux papi Malasi babi umela na ngwende na yo. Na bossanité ko remercier mon vieux papi Kinsala. Mon vieux papi Kinsala umela na ngwende na yo. Mon vieux Rivangimbi umela. Mon vieux Ndongo Michuri umela na ngwende na yo. Mon vieux en tout cas ma fille nyonso ya mikili et na bossanité ko pesa ba joyeux anniversaire nanga et pas mon petit prince babi Fabrice Luke bakatanda mon bébé chéri mutu pasi nanga la benga ke ma folle mutalibo mananga et na bossanité ko saluer Clarisse Kalipai. En tout cas joyeux anniversaire à toi. Na saluer lisusu mami Talulu Ngimbi bana nyonso ya avril et pourquoi pas mon papa Play, mon papa d'amour, mon papa chéri, papa Play Maya na
na salué na mutuka trop joyeux anniversaire à toi ya bino eza le 30 tozo zelango déjà tozo en avril. Pourquoi pas mon bébé les noms c'est joyeux anniversaire à toi. Pourquoi pas mon bébé Archip Kialanda le 4-4 na bossa na ngote. En tout cas joyeux anniversaire na bino nyonso ban avril et na salué bana membre nyonso ya Sejoda na salué bino na mosika bo ume na ngonde na bino. En tout cas édition na biso comme na suka kande na biso ki bino la petite osible à la taille acceptable autrement dit original. En tout cas servante na bino et na sima caméra tozaki bongo na ye moko mwana mboka Marcel Kofi balobi ye pendande makambo professionnel à solo international et na sepela tanga benda la caméra on a nde to komi na suka abenda Bonsoir Ronnie et Yannick Malunda Mara festival bambote ya bonjour vlog bye bye. Matoye yoki miso emoni ninga kolobe zati oteme zate moi misale monani ninga kolobe zati touti mosika esasal tokomi ninga kolobe zati ya kolobe zati ninga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu wa begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si tobenga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni ninga kolobe zati oteme eza temoi misale monani ninga kolobe zati touti mosika esasal tokomi ninga kolobe zati ya kolobe zati ninga kolobe zati matoye yoki miso emoni ninga kolobe zati oteme eza temoi misale monani ninga kolobe zati touti mosika esasal tokomi ninga kolobe zati ya kolobe zati ninga kolobe zati